Mbote ya mingi na bandeko na biso ya Ana ne Congo, bandeko oyo balandaka canal na biso Ana ne Congo. Bandeko bo s'inscrire na canal na biso, nazali ko senga na bandeko miso tu o bazali ba Congo ya Royaume Congo, sans exception bo s'inscrire na canal na biso. Lelo oyo nakoloba na lingala parce que nayebi ke batu mingi bakokota et neyebi pourquoi nalobi na lingala. Bandeko oyo nakoloba sans réserve, nakoloba oyo uti na motema nanga, oyo peuple na biso baza nango besoin. Bandeko ba oyo balobaka ke o non ye aza haineux, ye aza soki nini, mon frère naza nanga penza intéressé na yango te, naza nanga haine te, mais ezali ke conscience ya moto na moto eza kovanda ezomona malamu na mabe, bazo comprendre que non, le monsieur dit la vérité. Vraiment azo wela mboka na ye, aza patriote. Vraiment ce que lui il dit là, il défend son peuple. Yamana bandeko kombo ya canal na biso na YouTube Ana ne Congo, A-N-A space N-E space Congo avec K, K-O-N-G-O. Ba oyo balobaka portugais bako kamwa, mas prefiro fazer esse programa em português porque quero tocar várias nacionalidades que estão a cometer crime em Angola. É por isso estou a fazer isso em lingala, mas farei também outro vídeo em português. Bandeko, nalingi bolanda nakochela bino video boyoka. Bongo nakoloba bo comprendre oyo nalingi kolobela lelo. J'ai toujours dit mabele bawelaka yango, mabele ba defendaka yango. Nauti kolanda vidéo avant-hier, il y a le vieux Ngwanda que je respecte beaucoup. Na mura patria zana yango. Makambo oye a lobby, c'est l'espionnage. Ndenge peuple étranger rwandais basi ba infiltra, basi filtra na gouvernement puis na pays. Alors bandeko, mais lelo na kolobela o etali biso, nous les Angolais, parce que ngana za Angolais. Et ce que j'ai dit, I don't give a toss. So po muto ke nikoloba ke non, mais ye akasakaza nani. E bandeko, soki bo kanisa oyo ngana lobaka na gouvernement angolais komaka te e komaka. Parce que oyo na lobaka et qui dit na ba réseaux sociaux ngai na sololaka na libota oyo ngai na sololaka na ba camarade oyo ngai na sololaka na ba ndeko oyo ngai baza ba officier supérieur na sololaka na ba famille ngai oyo ba bundelaki Angola, parce que na lingi na bandela ngolelo Angola oyo bamunaka Angola wana batu babandeki ko bundela Angola oyo bazwaki likanisi ya kosala demande na ONU sont les Bazombo. Bazombo qui veut dire Bakongo ya Angola. Bango. Nakoloba yango lelo likambo oyo nako répéter yango lisusu te. Naza na tante ke o bino bayaki na kumba na monoko. O bino salaki na répondre bino, nako répondre bino lisusu te. Nalobaki ke tozokende na pratique ya makambo, na pratique tozokende makambo tu oyo ekosila. Ba oyo bakokufa bakotikala na nzela. Ba oyo bako continuer biso ba Angolais parce que pona mboka na biso toko tikala na mboka na biso et to continuer ko gouverner mboka na biso. Donc message na ngai ezali tellement clair. Oyo akolinga yango te, akotia mutu libanga, toko beta sete. Parce que soki akufa na Angola ezala ngo perte te pona biso. Surtout soki aza étranger. Pourquoi na lobby yango? Bandeko, boye baka histoire ya Angola. Tangu bazombo ba Congo ya Angola badiko bundela Angola,
ne to azalaki te, Agostine ne to azalaki te, Dr Savimbi azalaki te. Ezalaki kaka bazombo, babandeli ko bundele yango, donc ba Congo ya Angola, et tous ces mondes là sont venus après. Dr Agostine Neto a yé après, Dr Savimbi a yé après, Pinto Mardi Andrade yé a yé après. Yé kout ba portugais ba trisaki yé, allez. Babimi ba yé na Congo. Na Congo, ezaki na facilité moko parce qu'à cette époque, ma belle wana ezaki déjà biso. Kinshasa ba Congo, donc tina makambo na repetaka yango, ezali lisusu te. Parce que kobundela Congo, ezalaki kobundela Angola, ezalaki te tant Angola est comme indépendant te. Et bandaki déjà kala des années et des années. Tango to bandi kobundela ba portugais, c'est ça ezalaki ni kino Royaume Congo et comment expand et kende étendue comme munene. Soki boye bakate. Bandeko bolanda malamu. Na Angola, Zairense azate. Soki peuple angolais, oya bimakite, afingi biso, bino bazaba Zairense balanga, nous acceptons ça. Biso, tu acceptes rango, parce que, tu yebike, et loko portugais asalaki, alingriti bango batanga, pour baza facilité à quoi intoxiquer bango, ko yebisa bango makambo ya buzoba, bango ba croire na yango. Lelo oyo, ils ont compris. Que oyo, bande kuna biso, oyo babandaki, parce que, peuple angolais, ti lelo, mingi ba yebite ke no batu babandaki na guerre ya lite indépendance ezalaki ba Congo ti lelo ba yebite bakansaka neto auti na likolo akwei ale ye badi ko bunsa portugais ntone neto kutu ayeni ko ya azaki kuna na boloko na Portugal batindi aya ko botola Pinto Mardi Andrade Impela parce que Impela veut dire Mario Pinto Lemos de Andrade na ba oyo ba yebaka te oyo ba zasu na soki masolo ya Angola etali bango te balingi bakota yango sikoyo ekomi na moment tebisaka bino ba vérité soki vérité yango ondimi yango te okutami na Angola ovi kokoso baleyo bakundi yo tozali kowela Angola mboka oyo ya biso oyo biso tobandaki donc soki moto azali angolais afingi biso que non yo za langa oza soki congolais oza zairois soki nini nous acceptons ça parce que toyebi que lui n'a pas étudié portugais a sali bongo le roi biso tozala mayele tokobo mayete parce que c'est notre frère c'est nos sœurs à nous nos frères à nous donc biso bazombo ba angolais nous acceptons ça na ngasa la clair ne sika oyo batu wana portugais atiki bango na 4e année primaire école primaire. Majorité de ces mondes que vous voyez. Bah, oyo babima qui majorité, parce que là qui est nord. Moi, j'ai des grands-parents, au Bakendeki Portugal, en 1947, 50, Bakena Portugal. Bah, donc ça vimbi, parce que bah chance, babima qui, azam qui a sid, parce que autant bah Suisse. Il y avait des gens, qui dans la cabinda, bah vieux Tony la Costa, tous ces mondes-là, bah autant bah Suisse. Ceux qui n'ont pas payé la quitté, ça vous regarde. Papa Masaki, papa André Masaki, vieux, papa Emmanuel Kunzika, ceux qui n'ont payé na bino bazalaki te, ça vous regarde, nous allons clair awa. Biso na Angola, tozaki na batuwana. Et batuwana, bango bazongaki, bomonaki bango na Congo wana. D'ailleurs, je vous dirai une chose, avant de continuer, parce que tolingi susute. Une fois, j'ai posé la question à ma mère. Maman Nangai a né à 46. Na tuniye na Congo maman. Oh. Donc bino tango boyaki awa na Congo, boyaki na bakumba na munoko. Maman Nangai taninga, atuninga. Boyaki na bakumba na munoko. Menga na bota miaut. Na bota na 46. Ko kumba na ila na utela ngo wapi. Mère Nangai tuninga question wana ngabile oh. Donc maman, vous voyez, à répéter, quand né à 46, c'est ma mère qui me dit ça. Elle me dit que non, Azali né à 46. A botami na mboka wana pa ya vanda. Parce que kumba oyo yaki na mnoko, yutaki wapi. Nazanga ki réponse ko pesa, yo se me oh. Mais bamba liko boyaki ba, abina ngo kende ko tuna bango, ba yepsa yo ba kombo ya batu, oyo ba yaki na ba kumba. Wana mama nanga aza né à 46.
na Congo. Wana Congo na comme indépendant te. Na comme indépendant te. Na kina tata moko na kutana na Kimbangu. Na kutana na Kimbangu, ye azan né à 41. Asaki ya mbuga ya Mbanza Congo. En tout cas, mais vraiment leki na kutana tata na Kimbangu. Tata na suba Portugal milai boy. Oh, na papa. Na lobi na Portugais. Na Kimbangu no tele moko za kote Kimbangu kuna sima ya Mumbele soki non pardon na quartier encore quoi na Yolo utia na bosa ni komba quartier yango bato ba ngondire Kimbangu na sima kuna oui hotel moko za kuna kono ngaza ki angolais mais il y avait un monsieur là-bas tout vivre à côté wana zaki papa moko ya Musasala aza né à 41 siko ye aza ko expliquer ngai tangu ye ayaki na Congo ndenge bakutaki Congo to expliquer ba masolo wana mtito aza mo ina ebité azo expliquer ba compagnie o bakutaki na Kisasa à cette époque na ndenge Kisasa ebandaki oh na yokaki ngai papa bino tango boyaki bino pe boyape awa na ba kumba na munoko atalinga seki tata wana lobi na ngai oyebi ke Ode Roberto tata azopesa ngai abi oyebi ke papa Ode Roberto azalaki camarade ya papa Lumumba abi na ngai oyebi ke azalaki camarade ya papa Lumumba azalaki camarade ya Mobutu te ayeko koma Mobutu ayeko koma camarade ya papa Odeni parce que azalaki na besoin ayebaka ba makambo mosusu ya papa Lumumba. Papa Orden ayeko koma camarade makasi ya Mobutu tango Mobutu a comme président parce que lui aussi il a contribué ya trahison ya makambo mosusu ya Lumumba et pas ya Mobutu. Donc récompense na ye ezalaki Mobutu abanda ko appuyer FNL. Tata wana ebiseki nga yango. Ezaka parenthèse moko na sali. Yana bomonaki parce que Congolais ayebite ke Papa Roberto azalaki camarade makasi ya Lumumba à cette époque. Lokola bango bazalaki na mama makanisi ya politique. Bato bayaki à cette époque. Baki na makanisi ya politique. Alors papa Lumumba azalaki ko s'approcher papa de repos à apprendre parce que nango besoin parce que baki na bato yo baki na boule ya indépendance déjà. Oyo Congolais ayebaki te. Alors Mobutu et que ça l'appelle amitié na Ode Roberto parce qu'il a besoin ya makambo ya Lumumba à travers Ode Roberto. Tiliwa ya papa Lumumba yaki donc papa Ode Roberto azalaki peut partir à trahison ya mort ya Lumumba. Yango na amitié ya Mobutu pour soutenir ye parce que pour ça na ye et kokisamaki à travers papa Ode Roberto. Yangwana bomonaki Mobutu a commis ko supporter FNL. Entre-temps, maman Mobutu azalaki kabindaise, azalaki pe angolaise. Yango makambo na lingina fongola bino boyebaka. Soki boyebaki yango te. Yangana bomonaki Mobutu ayeko comprendre ka mutu oyo donc papa Ode Roberto soki akoki ko trahir master na ye ponga na soutenir yazo bo continent Angola ngai pe un jour soki likambo ye pe akopi ko trahir ngai yango bo monaki Mobutu akomaki kirie na bazombo awa sikoyo na bali ko sala différence bazombo batu ya province ya Wish na ba San Salvador batu ya province ya Zaire ya Mbanza Congo. Mobutu ayeko tala ke non bazombo na basansala bazalaki ini na bakabine baki ini pour la lutte ya indépendance mais les bazombo ne trahissaient jamais
akomaki intéressé ayeba makela de zombo ezalaka wapi, nini eza na makela de zombo, quel est le secret de makela de zombo. C'était ça Mobutu akomaki intéressé ayeba. Yango bomonaki Mobutu akomaki to bazombo musu akela bango besoin oyo mayele akela bango besoin akomaki pesa bango ba poste na Congo wana ko travailler na économie prochainement na travailler no bakoma batu wana obino boyeba kité. Donc bazombo bazalaki ba congolais pardon bazalaki ba angolais ya royaume Congo. Par exemple gouverneur ya banque na Minondele il était Kabinde. Un exemple, Levi Mayidi Kangimbi, azalaki Kabinde. Obino boye bakite. Bazalaki belé, tina armée, tina manani, bazalaki bazombo, Mobutu savait mais azwaki bango parce qu'il a besoin na bango. Yango bo monaki, ti sika Mobutu aliaka na sécurité na ye, il avait des bazombo. Batu o ye avoyer na bango, o ba savaki ba bloc lia, ngana kina famille, azo suivi Mobutu bloc lia. Na El Zahir à cette époque. Il est à Koufi Kalamingide. D'ailleurs, si je me souviens, sur José Wanduka, peut-être il y a bala mwana ya manu mvoatu. Kombo na mvoatu, Alvaro. Bandeko, na ko continuer, boyoka nanu, likambo oyo, ezako salema na Angola, oyo biso tozako déplorer tout le temps. Boyoka nanu, bolanda. Comme ça, pour comprendre si j'ai não engano lobera. O Serviço de Investigação Criminal teve em Luanda 2 supostos taxistas de nacionalidade congolesa que se dedicavam a assaltos na via pública na zona do Calemba 2. Aqui na Calemba 2. A polícia prendeu ainda o homem que ao longo de 3 anos mantinha relações de intimidade sexual com a sua própria filha menor. Bango suka ba Congolais kaka. André vai ainda ver as viaturas na Angola e que a polícia recuperou. Na comportement congolais, batamba na voiture na bango, mais armé. Os assaltantes usavam esta viatura para simular atividade de táxi. O objetivo era roubar telefones e outros bens Mboka ya batu mususu ba congolais. Subi pelo táxi, eram 3 batamba na voiture na bango bazosala cheve taxi. Bazo kanga bangolais na butu, bazo ko bomaka bango. E a main armée. Wana na mboka batu mususu. E deixaram-me no meio da estrada. Soki na lobby, oteme yezo ba wela bakanini yango bayaki na bakumba. No na biso. Outros telefones se tem como. Oyo kabino moko. Vendíamos no mexe que arranja os telefones. Oyo kabino moko. Ya pode ligar. Oyo na Angola. Outros mexe. Batu wana baye na passeport congolais te, comme za résidence na Angola te. Basali mikanda ya faux. Essa bairro que. Baye na ba chauffeur que ote ala chauffeur taxi. O hotel Misaye, os dois jovens da República Democrática do Congo vivem no país há mais de 5 anos. Basta na Angola plus de 5 ans. Basta na Angola. O hotel Misaye chauffeur taxi, ba zubino ba coach bino, ba kebino ko kele bino, ba boto bino bloco tout. Et mais armé. O trabalha ba arma, ngona ba arma. Il faut trabalhar arma nini wana. O SIC deteve também este cidadão de 31 anos, acusado de abusar sexualmente a sua filha desde os 11 anos. O acusado vive com a esposa e mais 4 filhos. Exato, mawamini. A senhora disse que já não vai. Bandeko na ngai nayebi te. Tangu na lobaka o teme yo za muzombo oyo yo muzombo oyo ozoba nini yango ngai muzombo ozoba nini yango na sebino mususu bandeko bino bomona keno oyo ngana lobaka Obra do Palácio Presidencial da Cidade Alta. O comissário Ferreira de Andrade substitui no cargo o comissário Antônio Maria oyo ngana lobaka bayoka ka yango te das Forças Armadas. Bayoka ka yango quadro sénior do Ministério do Interior, o comissário-chefe Ferreira de Andrade foi inspetor-geral da Polícia Nacional e ouviu do Presidente da República, João Lourenço, o apelo para a necessidade de se empenhar no seu trabalho nestas novas funções. Gostaria
Aproveitar a oportunidade. Donc batie commandant mususu ya sécurité ya police oyo ko renforcer sécurité ya ba immigration surtout. Ça c'est pour vous dire que ba message to lobaka e komaka. Bande ko ngai wana président lobby yango ngai te na lobby yango. Sucessos e felicidades também na. Bom mono que o novo segundo comandante da Polícia Nacional conhece a casa e garante muito trabalho daqui para frente. Sim, manifestar a minha predisposição. Só que ote e prontidão. Ote eu kasana nana ko yoka yango. Bayoka yango te. E orientar toda a minha dedicação. Na linga ka bande ko ngai. Boye ba ke à l'exception autre lobaka, tout est pas métier. Ngai personnellement, nazana ba toyo na kolaki na bango parce que ba généraux leo na Angola. Nazana ba ndeko ya ngai parce que officier supérieur na armée. Nazana ba parents na ngai oyo ba kolana ba mama na ngai, bazali ba ministre, oyo ba bundela ki Angola na ère indépendance, ba kolana ba oncle na ngai. Ba bandi guerre armée pour la libération ya Angola, bazana na gouvernement angolais wana. Bandeko Angola eza ya biso. Lelo oyo na kotuna na ba mikolo oyo babotamaki avant biso. Ba série batata na biso, est-ce que tango bino bozaki na ba pays voisins Congo Brazza, Congo bozalaki kosala ba taxi na nzela kotambola main armée. Allez, bokangi bato ya mboka wana, bokei kobotela bango bambongo, bobomi bango, na tuni question bo répondre nga. Kobanda na Congo Kinshasa, Congo Brazza, na Zambie, na Gabon, Cameroun. Est-ce que yango bozalaki kosala? Bino bangole oyo bobimaki. Bino bangole bobimaki, est-ce que na ba pays wana bozalaki okende ba cimetière na bango kotimola bibembe? Boke nango pe bangole oyo, ba bezo benga bazombo, so ezako ba ina ba kuma na minoko na bango. Banzoto wana kosala ngo bakisi. Na lingi na yeba ba crime nini oyo bino bozalaki kosala na ba pays wana. Tango bino bobimaki, tango bali kobota biso, na tango bozozonga na sikoyo bino bazombo, on dirait ba Congo ya Angola. Na lingi likambo wana na biso na yeba yango ba crime bino bosalaki parce que lelo oyo ezalaki non, faut te payer, faut battre moko boye. Biso seki mabe na ba pays na bango, ya wana bango pa na ba pays na biso po ba ya ko zongisa mabe wana. Parce que moi je pense na ba mboka oyo ya biso tosana ba droit ya ko se défendre, ya ko kanga oyo tosala mabe, pe ko boma ba oyo bosala mabe na mboka na biso. Moi je pense que zali droit oyo ya biso. Na yebite soki ngai mutu nazo ba malamu te, soki ngai nazo comprendre te, na yebite. Que na mboka na biso ba paya baza irrégulier, mais ba temple kana ba arme ba temple kango na l'équité que la télé soloté, mais na tieli bino yango boyoki yango bino moko bomonia bobonia wana ba uzi na maboko na bango. Donc ba ko raptar bino na nzela, ba kei ba violer bino, ba boteli ba pare ba botela ba boteli na mbongo. Okomona yo muto bimi na banque, ba bazela kayo déjà. Bakiko kote la yo dernièrement de la seki batumo boye ba luba. Parce que comme on tout seki ba luba, ba kote la ba lupango, mais armé. Ba oyo ba sala ba taxi na butu. Ba kote sio ba kena yo. Ba botu ni mais ba sala mais armé, wana sikoyo na Angola. Na efseki binoke ba koma iko ba taxi ya moto. Otana moto ya munene ba loué yo ba wana sikona côté ya Lunda kuna. Ba moto yango ba sumela ngona Kasai. Wana na Angola kaka. Bana ba sala yango ba Congolais. Sikoyo ngana lingina yeba. Naza ko tuna ba mikolo. Et na ko tanga ba commentaire, ce que ça li commentaire na bozoba na ko répondre te. Ce que ça commentaire moko ya débat tout ça l'échange na ko répondre na commentaire wana. Oya ko finga ngai na ko répondre na ngai te parce que ça na ngai importate. Mais bandeko tozali ko éveiller peuple congolais. Biso na Angola lingala ezalaka te. Tozali na portugais na minoko oya biso moko.
Bangolais, on va finir à biso balanga, sont nos frères à nous, nos sœurs à nous, parce que portugais, à cela qui est le corps, parce que c'est 4e année primaire. Donc, Batouana, Tokoboma Bangote, Tokosana biso toko enseigner bango, parce que les oyo, parce qu'il faut comprendre, c'est une vraie histoire d'Angola. Il faut comprendre que non, c'était le Congo, et non les langues, parce que portugais, un peu là, alinga qui est la bongo. Na kati ya ose mpela biso to bundela ki yango daye mutu oya récupérer ki oya bisaki unita na FNLA azalaki emu Congo le vieux Mawete Jean Baptiste azali mutu ya kiboye makela duzombo commandant wana oya bimisaki unita na Luanda abimisi mpela na Luanda abimisi FNLA na Luanda kombo na ye commandante Mawete Jean Baptiste azali makela duzombo na commandant Njazi muti ya Mbanza Congo ya Zaire ba commandant Spartacus Majveli Monimambu bango siko na bandira ngo ndabona kolobela wapi na sema kolobela na wapi pour comprendre que no biso oyo biso ba vrai angolais ba kolo angola nous donc na Angola tozali ba victime te mais ezali politique oyo bazali ko utilisé par les portugais. Donc bino batu mususu bozoya na Angola soki boye na mabe na Angola boko kufa parce que biso tozali ko défendre Angola, tozali ko défendre ba terre na biso bo comprendre nazo kabola te nazo ko expliquer malamu nalingi bo comprendre la vraie histoire ya Angola. Donc ce que tanga ki na yo te mais non biso te boko la ki bino o to sala ki boye na ko répondre parce que na moni que non tu es un imbécile, tu ne comprends absolument rien sur l'Angola ou sur ton pays. Donc na ko répondre yo te na za ko expliquer histoire oya moni kaza mupaya aza congolais Kinshasa atuni Rwanda atuni bawe bazaki avant ba expliquer bango. J'explique la vraie histoire de l'Angola. Bandeko biso bazombo tokenda kite nil par mboka ya batu to tamblaka main armée na mboka batwana to bomaka batwana to botra biloko to sala yango jamais. Donc biso Angola biso Angolais nous avons compte à rendre te na batu mboka pays moko boy non, nous avons contribué lokola contribution ya biso ezali oublié to senga ka pays angote. Tout ce que les bazombo ont fait à l'étranger, tozo senga te que no ba futa biso yango. Tozo senga que no mutu oya ko yana Angola aya na passeport na ye qu'il puisse respecter les lois angolaises. C'est seulement que nous demandons aux gens. Mais ceux qui sont la main armée, ozo bomba bangolais. Na mboka na biso. Donc toko ko pendre bino ko bomba bino, ça nous regarde, tali mutu moko te. Ceux qui na pays na bino ba paya baza ko envahir bino baza ko botre bino mboka na bino après ça bozwi bango bolé bobini ko bino esika moko na bango wana etali bino wana ezali coutume na bino esengo na bino awa nazali ko sala différence ya Angola na ba pays na bino na ba pays na biso Angola na biso soko zali mopaya ti notre peuple to ko boma yo na mboka na biso tolingi te mopaya aya aza irrégulier na ba arme abu ma peuple na biso abotra ba moto non tolingi yango te. Quelle que soit la différence d'opinion entre nous, sont nos frères à nous, toi ça l'effort, toi apprendre, toi enseigner, histoire, ils vont changer. Oyo, akoya na mabe na mboka na biso. Il me semble que c'est ma lame, faut yera ba arme, bobo makabiso. Yango ibomina TPA. Ko timo na mabulu, na seli ba programme na yango, na seli expliquer que ba kundi mutu bango ba iko timo na yango. Namboka na biso, lui n'est pas angolais. Explication lingala, j'ai appris l'anglais, la langue française, le portugais, l'espagnol, na yekola ki yango. Donc je ne suis pas obligé, na comme ça que lingala qui comme ça que na solité na non. Donc pour nanga j'ai privilège ko yekola yango, maintenant je parle la lingala, je passe le message. C'est tout. Donc bandeko
na bamboka wana babomaka bango esalaka bango esengo basoka biloko lia na bambunda bandi kobina ezali kutimi na bango pe petite tradition na bango. Donc biso bango bangolais tolingi kokopie bizaleli wana te ke wana na mboka na bango baza koboma bango baza ko maltraiter bango baza ko kipi bango bamboka ezali plaisir na bango. Nous comprenons ça ezali ya batu wana, mais na mboka na biso tolingi te mutu aya ko kipe biso. Parce que Angola, est déjà occupé par les Katangais, est déjà occupé par les Guinéens, les Cap-Verdiens. Donc tout ça na liti munene na kati Angola. Et peuple la biso atanga kité. Donc il faut éduquer bango. Tout ça na musala ya munene. Bandeko, explication na ngai ezali claire. Somo kino ndeko no akufaki na Angola, c'est que asala ki mabe na Angola. Kangami babomiye. Donc il sort naye, il est étranger. Le mal qu'il a fait chez nous au pays, il y a honte leye. Parce que je vois comment mal que nos moutouana il travaille. Asana moi c'est na bana naye, allez, policier ye et ko kangaye bomiye. Ça ne se fait jamais. Donc les Camerounais en Angola et ko sale maté. Ce qui m'a commandé en Angola zali que non mutumoko boye asa responsable du travail ba kangi ba parce que ça mon paya alors mutona bola sabiso ya ngoto ta famille ba bima que non moi j'avais quelqu'un il a étudié il travaillait dans une société angolaise ou pétrolière ou quoi que ce soit alors il avait un poste là-bas ba kangi parce qu'il est étranger on lui a tué famille ba bima ba sabiso bango. Donc bande konangai ba crime na bino zali inacceptable chez nous au pays. Donc, au salaki crime na yo toko zongi ça. Sans réserve, sans remorse. Donc, il faut un message oyo et comme na bikolo mususu. Que vous soyez rwandais, vous soyez ougandais, vous soyez congolais, vous soyez guinéen, vous soyez ceux qui que ça soit, na pe na biso ceux qui to zuyo. Oh, na main armée, au bomi angolais, au botolo kingadi boy, au sali boy ceux qui to zuyo au koleka. C'est la meilleure façon de défendre ton pays. Et dans le pays nabino bo sala kayango. Soki bozo sala dans le pays nabino, les étrangers vont fuir. Ils ne viendront pas vous occuper. Ba occupation et ko sale maté. Donc na Angola tolingi occupation te. Tolingi ba crime étranger te. Omoni yango ba nommé commandant mususu ya police pour assisa masolo wana. Président nommé bomoni yango bino moko. Et ça l'a mis avant-hier. Lelo c'est samedi. Donc nasuki wana peuple nangai nasuki wana message nangai eleki biso bangolais ezali ko blesser biso. Ba acteur na mboko na biso. Toli d'accord na yango te. Et ça un été ezali ba principe ya vie. Bye bye.